Bonjour et bienvenue sur notre site. Je suis trop fière de vous Bozawana tellement belé Bozolanda biso na concept Touch Télévision chaîne Bino au Bolingara Mingi. Merci vraiment Nandenge Bozaka wana tellement belé lisusu ndeka na zoloba. Lelo tozolobela likambo ya couvre-feu meto sola na bato ba bar. Ba biso ba difficulté ni bazana ngo est-ce que bazoto ça fait couvre-feu ngo ndenge mokonzi mboka a décrété ki ngo na RDC. On a communiqué, papa na biso za pembeni zo pusana poto sola nai. Bonjour Noko. Bonjour. Papa kombo na? Kombo na Prince. Papa Prince awa occupera poste nini usala nini a? Naza numéro 1 ya discothèque à Dodan. Vous êtes discothèque. Est-ce que ndenge to komi na couvre-feu boye to batnyo so bazokota na banda ku 21h. Est-ce que bino pia na bar bozo to sango? Biso a to sango pena makasi à partir de 20h30 to kangi bilo na biso surtout. To koti bilo na 4 pe to annoncer bango ke air ekoki likolo za la nzambe na seza leta. Tamba lobi ke 21h mutu na ndaku to kota na ndaku. Na ba difficulté za ka par rapport ke rendement ya vente za sous bien te za to ba te belé au foot mai comme moi passi pour to travailler de 12h à 20h et sili na mutu to akoni komi batela po azonga ndako. Passe na biso za ka yango wana. Ko libusu bonde côté bonde ko somba masanga combien lebo ko mo somba ya combien? Bon ko somba masanga ki par rapport à vente ndé vente peut quitter seulement couvre-feu yana batu musuba ya bar à partir à 18h 19h ça l'ambiance 0h kende mais le comme il faut ba bien avant parce que bien avant on a kende ko pas ça mbebele pour aller avant et aussi simba sauter donc pas simple comme sur place wana mais era na kutunga moni peza na ngo bien kozonga na ndako se reposer na opé ke tango ezaki boso ba 23h wana pona bino eza avantage te pona bino bat bosala bon pona biso za ngo avantage te to ya mabete eza malamu mo konzambo kazui mais pas ces aga pona biso totala to koma bakulu na te tant to komi suko na 21h 20h c'est que faut ba dimna su batu mususu so batu na ba kende wapi ba osala nini eza mabete so batu na ba kende suko wapi. Vous savez, vous savez, le patron a 1 million, a 300 000. Est-ce que vous foutez biso? Vous foutez bino, diminuer car salaire na bino, n'engue bon temps, vous savez, vous foutez ma 100 000. Pourquoi vous foutez 50 000? Vous avez un dame. Bon, on a bateau au foot en combien? Hein, maman? Elle comme au secret, on a bateau au foot en combien? Au lieu que ganda, il y a pris assez. Vite on changer, vous qui type? Parce que tant oui, il pris assez. Pour nous on bon garantie à passer. Et à passer pour nous on bon garantie. Donc, base seulement solution pour la partie wana. Donc pour la bino, vous moniquez, bazong ça na 23h, ballon la couvre-feu. C'est ça la bonne et ça malamu. 23h, mutu libanda souté wana c'est bon. Mais à partir de 20h wana il peut ça biso passer. Alors on peut ça se passe makasi. Na oyo comment le o to za ba bilo de tambola pour les gananzela, faut tchala mbongo ebele na poche pour na barrière. Hein, passe ça la biso na mutema. 21h sur le comme 22h bokangi biso. Mais ce que 20h30 tous les gananzela souté. La barrage est commandé tikimbuta bozo mona ngam sur 4 barrages pour na kolega pour na komana. Ça m'a passé. Parce qu'on a solution à barrage wana. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Papa kombo na? Ah, ngai mingi Christian. Papa Christian, ah, vous avez occupé poste ni? Non, en fait, c'est un client, na na zo moko. Na de na parler. Vous êtes client l'autre c'est air. Bon, yo pour na couvre-feu na na bande yo ya ko melo mesa na tant mususu collection moi ngonga kande ngolobi oyo obandi na 17h 23h ndé bakati et comme 21h yo o mona ngondengeni. Bon, en fait, couvre-feu pour ngai Christian. Bon, na yebuté eza politique. Couvre-feu comme politique. Pour couvre-feu ça dire à rien. Na bandeko oyo ba bima ko zonga 20h to 23h 21h et bakanga bango non. Rapport mo oteza na couvre-feu batu ba kende soki busala bazonga retard bakanga bango. Ce n'est pas quand même bien et onga na ko senga na bakambia mboka. Balonga waka couvre-feu pour elo banelo monte. Soki corona to bimaka na moit. Ndo marana moyi na butu pe to kutanaka. Soki ba corona ngo fezo biso ne to so corona fezo peti. Kalane zora biso te ndenge ne mo to za bien to le ka ainsi de suite. Parce que 21h ne corona ba ni ko manifester.
Mais papa 21h wana batunde ba oyebele na babarba boto kangana wande ça que bo se contaminer na nini coronavirus ne se na biso boto te belé te contamination ezata oh bon ka ande mon te belé e bon ozan OK na zan OK na kata ba bis a côté na kata ba bis o to ezole ka na te asike wana o mona nde bato bazali bato basen tout fait on les a raison moroté ya makambu ya ba 21h lobelo moroté pe 21h bo kanga biso bo tika biso to fouter le remonter c'est bien mais on les a relé qui ça air mo bo aventure so to bi enseignement peut continuer na couvre feu na kati non botika biso to za la population na bino botika to vivre bien to za la l'aise mutabi même musala place mo kanga 20h a rozo en retard ça comme na ku 21h 22h dans nzela o kangé pour ani non botika biso couvre feu le belo monté ba konzamboka so boyo kangai so boyo kanga pe boya talibino mais ouais malamu ezaka ke botika biso peuple congolais tous à la l'aise couvre-feu ça sert à rien ceux qui ont respecté les gestes barrières là on serait d'accord mais magambugeno couvre-feu 21h et le belo monté oui le belo ko président de la république a quoi ici au belo côté et pour le coronavirus bon protéger biso bolimbis il y a une protection de bolimbis na ko le belo moko loba non yo mona déjà mutu oyo avant na place à salité hein avant na place à salité atika salité nega bongo place wana amona ngo chaque jour salité lokola ba auto tika na toilette atika ngo ka bongo amona ngo eza ba tunsu ba ya salité ba tika na bango non so boni salité rolongola ngo to longola ka meza mutu na ndenge na ezaleli na ye mutu mususu atiki ne pe salité na elobe na ngo elote moto ya soin nda rolongola mutu ya salité ya kutika na ye saka yo pa na bino soki pour perdu na bino e boucher botika amaeto na lupangwa okite na bi eza mutu na ndenge na ye mutu mususu azane salité akotika akota ne salité wana mère merci na ndengo zwinga lelo mais ya malamu ezaka ke couvre feu eza ngo importante merci na mokonzi ndenga lobi to respecter couvre feu c'est bien toujours respecter ngo mais bango mo basa analyse ya couvre feu par rapport na batu aux population na bango ezo memela biso nini ezo porter nini ezo longola nini ezo bakisa nini donc on les analyse faut ba konzinde basala ezangana to osala ngo mais ceux qui to ko meka ko bakisa likanisi pona bango kizenga papa mais pona bino pesa ka bien ofandi na bar banda 17h 23h obimisi combien donc ce que ba te couvre fan les peut pona rediminer pe bino mois dépense ah non c'est que ceux qui bolobi pona bongo za pona diminuer dépense wana na part na ngai na lobby eza pe bien pe pona bino ba client bon na lobby l'air to liaka na ba palais to futelaka mutu so liaka pondu chaque jour non mutu so liaka pondu le muso liaka na masuma bundu musu ndo liaka na musu tomsa musu ndo liaka na soso donc différent kaka ya possibilité mutu azana ngo eza muso ko tipe bara meli ti 20h 19h pe bla resili abi pa kenai akofana na ka te poti azela 23h zonga non on se comprend couvre-feu eza mabete eza bien mais baluka manière nini ya komemela ngo 21h eza air moko ambiance ou soit bato bazonga rande bandako eza air o jamais oko kanga mutu ako vanda ako passer nuit mobima na kata ya siat ou ainsi de suite eza bien te mettre respecter ka juste ba geste barrière wana ne so ba bien geste barrière là ça se comprend mais so ba na couvre-feu 21h eza na rapport morté pour corona ils ont résisté te kana ils ont manifesté te kana 21h on se comprend na ba bisto tout en na banzia tout en embouteillage ainsi de suite na bazandu na l'église toujours kende mais toujours respecter les gars ba geste barrière pour tous la protéger mais couvre-feu ils en a comment je peux dire ils en a actualité moralité ceux qui ba konzi ba ko sala mo analyse à propos maramwana et ko sala bien c'est un peu ça merci bonjour papa bonjour maman papa kombona comment nanga bienvenue papa bienvenue awa okipa poste nini awa tozwa rôle ya biso eza bar tosa musala kizenga yo oza nani ana ba naza serviteur ya bar aéroport ola kimbuta papa depuis couvre-feu bandi awa na RDC bino nde batie R21 ko kata musala bino pe bozo respecter yango to respecter mon makasi mais elo to eza donc to respecter mon makasi mais tozaka na passe ozo mpana ana posa mboka na biso ekoma
normal la façon ndenge ezalaka ndenge ezalaka liboso ke muta utine musala aye nyonso akozonga ndaku azongi ndaku mais ya oyo ya lelo cela veut dire que misala ekomi passe na pasi tolinga kovana na bandako te so na vaya na ndako nana kolesa bana nana kolesa famille nana kosunga famille nana bakotanga ndenge twana besoin mboka besoin normal besoin si classe siko misala boche 20 siko 21 wande boche wana kolia batu eza ndenge nini batu oyo bazana commerça oyo basa commerça bafuta ba taxe ndenge bafuta taxe ndenge lelo yelinga mukanda leta ofuta taxe place ofuta place osala soki so embongo eza te na futa ndenge nini or mutayaka mpona futa mosala bato nde bakoya esika nga naza bameli bakoti mbongo nga na futi taxe soki yo ozokanga misala 21 heures taxe eyelinga autant omonta autant bamillion yango ke jour wana oti te nakotanga mosusu 10 000 soki taxe na futa combien alors wana ezo bozokisi classe mosala mpe botyango limite nango 23 heures c'est ça 23 heures limite ya mosala ezala 0 heure motu nyonso aza na ndako ndenge ezalaka papa bino na bar difficulté ni boza nango o bokomi nango depuis bokomi okanga 21 bon awa eza elo moko 21 wana tomesa na biso kaka na ndenge ka ezalaka 21 okozonga donc monde mobimba oyo ebele ba oyo baza na souci ke basalisa bana na bango bafamille na bango ndenge ezalaka mais l'état tosengi na ye ke atia biso papa liboso bomanda kosomba masanga ya combien leye bokomi kosomba ya combien masanga wana etala l'état te etala nde kolo musala masanga wana eza l'état te eza mama ya musala nde kolo musala akosomba ya 10 000 akosomba ya 20 000 l'état akobakisa te l'état akobakisa te mais biso ape tosola mpe makambo ya l'état te tosola ya bino ya bino na couvre fait wana besoin bolongoli couvre-feu lelo classe mpe ezongi bozongisa mpe mboka mpe ezongaka ndenge ezalaki mpo tomarcheka bien mpo soki bocheke bolongoli couvre-feu mosala 21 wana bosala eloko moko te. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo nanga Chris. Papa oyo sala nani? Awa nga naza ingénieur ya esika oyo naza pe client air moko na bayaka na nga soki na ye awa. Oza clientèle, osalaka vraiment awa, pose ingénieur awa. Nga mosala awa. Papa awa difficulté ni boza nango depuis toko misala ekomi kokatama 21 heures bino bato babara komi kokatama 21 difficulté ni boza nango. Difficulté eza makasi. Pourquoi difficulté eza makasi? Parce que 21 heures wana ba patron na biso tant qu'ingénieur bazozwa ba difficulté na batani. Ba client ya bisika oyo ya biso na babar awa balingaka nini soki aye bar amela avanda même toko pousa ngonga ti 23h00 ambiance ezo continuer mbongo ezo kota po azwa temps ya kofuta biso ba ingénieur pe ba barman batu mususu mais soki ekomi 21h tobandi na ambiance awa tobanda ambiance soki 16h 21h bakati mbongo ezo kota te mbongo ezokota te ba difficulté ezokota ba patron musu moyen ba futa ba travailleurs ezate et puis banda bacha confinement ya couvre-feu pour na 21h ngonga ekoma ndenge ni ba travailleurs ebele ba patron musu azalaki na 10 travailleurs batika la 3 parce que azotala bilan banda okotsa na oya lelo ya 21h esimba sute batu musu ba parents musu bana ba palais ba souffrir. Donc moi basa misala ezate so ba ebele musala ezo suka 21h afuta bango ndenge ni donc ezo simba fumate donc pour nanga couvre-feu wana e umel petro il faut balongola yango couvre-feu faut si la totika lande tozala ki calme ambiance continuaka toujours pour mbongo ezo kota pour azwa ta ofuta ba travailler parce que il y a des gens au balia kaka na musala oyo bafuta kae mais na minute oyo misusu balongoli bango babar mususu baboîte mususu ba préparer ki yango ezo sala lisusu te
par rapport à ba client azobanga client mususu azouta kinkoli aye awa na Kimbuta mususu auti bandal aye na Kimbuta amela akomi 18h 20h aza obligé ti akendaka déjà couvre-feu na nzela donc couvre-feu eza malamu te ezokata misala bato avant donc okende na nzela boye bakangi ba barrière donc ça c'est pas bon fallait congolais yo ke lengia mboka na ye donc batika biso calmement librement tout ça la musala ba patron pe bazwa mbongo nde bazwaka parce que 21h ekomi occuper bango ezokomisa bango pendant na temps ya recette ou babando zwate papa boteka masanga combien awa ba prix ya masanga non ba prix ya masanga wana nga na yebita ayo melaka na melaka na yebine ba prix ya masanga nga na prix o ezaki bande ko mela avant couvre-feu yango ezaka na petit yango wana ezaka matisite mati à part endroit VIP net awa biso banda avant kutu confinement et ya ba couvre-feu et ya prix kaka yango wana etikala ti lelo yango wana peka to. Merci. Oui, bonjour maman. Papa kombo nani? Robert Mayamba. Papa osala nani? Bon, nga za client. Papa yo za client couvre-feu et déranger bino to ndeni na roba ndeni couvre-feu difficulté ni bozana ngo bino ba client pe boya komela difficulté ni bozana depuis mokonda mboka décréter couvre-feu na RDC. Bon, couvre-feu et déranger biso na problème. Nga na ko uta musala na uta musala na longwe na musala 19h. Habite non avant na comme on a parlé faut na se distraire. Na ko ma place moko boina se distraire na ngai na zo ata moi bière na moko et ça na moi bière pour na comme on a parlé direct na sokoli mai na lali na ngai mais lelo e comment couvre-feu ce ko comme déjà à partir de 19h comme ta la RT faut na zo nga parler faut na sala boy en plus les autres déranger le sous ba ndeko oyo bazo travailler na ba place ya ba na ba bar oyo na ndenge nini bato oyo ba vivraka a fonction ya nini ya côté katine bazo teka tant que bazo teka ti nga na ye na bangi na ngabi na hero esimbati nga simza na ke na ngai bon au juste ce que bato bazo sa misala oyo ba ko vivre ndenge nini ba mekana ko zo ba mesure mususu couvre-feu ceux qui couvre-feu ba matango même 23h depuis que nos patrouilles et bandara parti déjà patrouille selon logique et bandara 22h mais jamais couvre-feu ba souki à partir il y a 21h peu aux hommes ba policier mususu kuta avant 21h ba déjà ça la tracasserie 21h oso bati 21h pour contamination et ça ma casse na pourquoi nous ça il y a Covid-19 pourquoi faire bati pour la Covid-19 jamais pour la Covid-19 sur le week-end Covid-19 na boya ngo maladie et contamination tant nyonso otozana mutu ceux qui mutu na za maladie et kenga na za proche na ye na kozala toujours contaminé mais c'est pas que non maladie yara na pourquoi non wana eza lokuta wana vraiment eza lokuta soko lobi que non maladie eza na kondima que maladie eza mais soko lobi que non maladie eza et ezo se contaminer à partir ya pourquoi eza lokuta ezaka bien outi musala ovandi wana so 17h 18h ozongi nonda okikutana na bana na oti foka okoma ba 23h na ba mais tant on a moni que non c'est pas heure à 23h to le bité que non 23h to le bibo comme appelle 22h c'est-à-dire 21h wana ko déjà na bar à partir à 21h mana zo précédé si era patrouille ko kaka non selon logique patrouille va na 22h mais ce que si era patrouille ko kaka apona zala wapi liboso anda kuna ngai na kuna ngai mais exactement que non 23h non 23h ça dépend ya mutu na mutu akomona ate nga nazonga ndako 23h mais za mutu mususu azonga ndako ba ça dépend ya heure ya kataka musala. Bonjour. Papa kombo nani? Joël. Papa Joël yo sala nini? Na barman. Oza barman. Papa depuis président de la République a décrété couvre-feu na RDC beaucoup musala comment au 21h. Bino awa difficulté ni bozana ngo. Au début ne pas couvre-feu ya to komoka ba 25 difficulté comme ma casse na vente. Ba patron super comme le la faut côté que ça bien te ko futa super comme na passe donc il musique fort. Biso to banda oteka bien ba 19h ba 0h ba 23h
ne totekaka mwa bie ba air wana ba 20h dia ba client ba komozonga ba 19h30 ba client ba komozonga tokomi na difficulté makasi ya koteka. Salaire na bino mpe bakitisi yango. Bon salaire penza taka salaire toteka bien te moko kofuta biso pe ekomi na passe faut pas koteka ya bien ezate. Moko kofuta ekomi na ba retard ba mois ba patron donc emisiki fort. Masangande bo bande ko somba liboso bo somba su bongo te. Te ne to ko teka liboso penza vente kiti makasi vente kiti pa makasi. Ya so vente kiti ba ni achape kitara. Nyoso ka sikiti moi ekuku to suma sanga ne to ko somba liboso masanga to ko somba bien ben na mikolo moi to suma sanga ya bien te. Par exemple to ko teka net ba 10 kaze to komi ko teka ba 3 kaze donc emisiki fort. Bon message pour mokonza mboka. Mokonza mboka ameka kaka kozwa so ba mesure moko ya bien ngula so couvre-feu ata confirmer etika ba couvre-feu ameka olongwela biso ngo ba pousser biso tangonga ne ba 29 wana donc to souffrir makasi to souffrir na tout. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo na? Nga kombo na Moïse Chizu. Papa a osa msana. Naza gérant ngam nazo gérer terrasse. Papa depuis couvre-feu bandi na mboka na biso difficulté ni bino bozana ngo bato ya terrasse. Bon, depuis couvre-feu bandi, pour la difficulté, les gens que non, mon client va coûter un peu tard, parce qu'un peu tard mingité à vendre à solo là na batuna bango. Pour ce 21h on est obligé de fermer pour la police ba ko kanga. So va coûter bino bozana, au moins ba kangi ba biloko et comme une négociation faut donner l'argent, c'est ça un peu la difficulté. À part ça, difficulté monsieur exacté pour côté canabino, ils ont encore ndeng moko nous pendant teka liboso avant couvre-feu. Oui, côté que ça n'en bien, mais juste que après 21h faut bokanga. Pour ça que na ba client musu bando ya après 21h ti 22h parce que heure à fermeture est 22h. Tout ça c'est obligé au kanga 21h pour na ba policier va déranger biso te pour na tracasserie. Pour na bino awa couvre-feu ata ticket nango pour du bon. Ata ticket nango heure wana 21h ko kanga musala do bino eza normal. Bon, c'est aussi normal parce que les autres aident à le système où il y a une nuisance sonore. La terrasse, vu que je travaille au délai à 21h, et ça peut avoir une insécurité parce que pas na biso quand même c'est bien, mais la terrasse, na ba air au délai à 21h, bon, ba kuluna, ba zoya aussi ba désordre na ba terrasse, ba voleur tout ça. Mais ils appellent une nuisance sonore. Si on a musique, tant que bêta, ils ont dérangé les bateaux, baza, nzinga. 21h, tant baba, on est sur on sent quand même qu'il y a un calme à la circulation, c'est ça. Merci. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombo na? Kombo na maman Sylvie. Maman Sylvie, ndenge papa mokonzi a décrété couvre-feu na mboka na biso pona yo esalo ndenge ni surtout que pona bato baba ndenge bakomi ko kanga avant yo monyo ndene etika la bongo to balongolango. Bon baba ndenge kanga avant eza pena mabete po biso ba mususu ba femme mariée eza un avantage na biso ba papa ba okende ba zonga ba minuit ba 20 ba do ba heure mo ka sele quand même ndenge couvre-feu zo banda 21 au moins 20h30 papa sa zongi na ndako biso pe ba mama tozala na posa na bango donc esala biso bien. Ouais, ba ki mama makele ba po abi ke ba ki mama makele la bana ba mitungisi na bino pe bota papa leste yango na ba ngoma ki mana ba kuma vana baba te bana baka bana bango mutungisi ezala na ngoka meto yebi ndenge toko encadrer bana po bacha bango à l'aise mais couvre-feu et continuer mokonza mboka umela. Tokomi na suka ya émission na biso merci vraiment na ndenge bozaki wana ebele pona kolanda biso boyoki bino moko ndenge bato ya babar balobi na ba client baza ko se lamenter bazoteka bien te liboso banda ko sisa musala 23h yana bato mususu aye wana akoti bar 21h abimi 23h bato bayaka bazonga wanda ko reto bayaka na babar ba 21h bazoya suna babar te comme vraiment ko pesa passe et zape na papa misusu auti musala akimine makela bana makela mwasi na ndaku abia d'examen temps na ye vanda wana ba ko kasu ko vanda te komika soko uti musala ozongi ba monda en tout cas ezo pesa pe passe mais quelque part ezape kaka ku fango ezana ngo pe kaka bien po na ba nuisance sonore ninge makele zaki makasi yaka 23h bato balali mais on makelele bato bazan zinga ya babar bazokoka vraiment te makelele wana esungi pe quelque part bato bazara zinga ya babar. C'est un peu ça. Merci vraiment ndenge bolandi biso merci na couple Milandu
merci aussi une équipe technique mobimba o basungi ngai na lelo napesi maman Agnès Mushinga mbote maman na ngai ya Ina napesi yo mbote Loriane Kwedi ya mbote na yo Elena Makeup napesi yo mbote belé merci ndenge bozaki wana tellement ebele bo s'abonner vraiment massivement bo s'abonner libokema bon raté émission tout ça Air News sur la chaîne Nabiso Concept Touch tout année sous prochainement.